Bonjour, bonsoir, ça dépend de quand la RO écoute la émission. Oyo tikanza malola abatela yo abomba yo apeso mikole belé vivre na scène moi pose ata yo landa émission ya femme sage. To s'abonner, to aimer, to partager, ba commentaire, ba critique, et ça vraiment très important. En tout cas, to s'abonner, zo vidéo partager les ngai. Muto yebi tan ozuma un plus au moni qui s'intéresser nango au tindel paiement mutu mora baksa paiement un plus. Et ça là vraiment bien ma casse. Mikolo nazaka na ba jeune fille. Mikolo nazaka na ba célibataire, na ba femme seule. Et surtout na bilenge. Nazo beta penda sete na bilenge. Pourquoi? Parce que bibe zolo ba na biso elenge sepela na bolenge na yo. Elenge sepela na bolenge na yo. Sala nyoso ko sala. Sepelisa motema na yo. Mais yeba. Mais et baby signor so ebandeye. Mais baby signor so liboso ka me wana. Tomba lobi mais et baby signor so. Mais yeba ke mukolo moko ezali. Un jour oleka la justice ensemble. Oui na zelenge. Na kota na ba boîte de nuit. Oui na zelenge. Moi kopo nanga lazo kata. Oui na zelenge. Na bima nanga batata mikolo. Na bima nanga la mibali ya batu. Mama, tant que lengo moni ke na sala nyoso na koko sala masanga na mela na sala vie nanga na kota ba boîte de nuit na zo nzoto na kata ba tatouage na sala n'importe quoi ozo koma likolo ya poso ozo koma likolo ya poso na percer zolo na percer na sala n'importe quoi ozo sala n'importe quoi parce que ndenge bibelobi sepela na bolenge même mukolo moko est-ce que yo pendo ko telema ne sambiselo makambo kola pekisi yango yo sali. Est-ce que mukolo mo oui na sala nga nyoso mukola suka na osenga bolimbis. Est-ce que ozondo na ta osenga bolimbis c'est pas nzambe. Ozo msuta wana te. Ozo tanga te lelo zo linga mibali ya batu. Ba femme mariée ba homme marié plutôt. Ba homme marié ba futaka. En tout cas mibali ya batu ba futaka penza ko katelo somme. Mais osez lengue. Osez na venir, osez na vie moulaï. Pour akatela, on sent moi on katelo, et ça non ni maman. Na bala mobala batu, deuxième femme, troisième femme, yaya. Quand on bala troisième femme, quatrième femme, ba no pe ba kota kana lignée na yo. Oyaki na mokili po diembele na sima muninga. Oko luka yo mukolo nini yaya. Oko luka yo mukolo nini mokili e futaka la ngote. Mokili e futaka te. Le lozo mela biloko makasi, na mela masanga, na bosa na ba stress, na kosio. Na mela la sala n'importe quoi tala bible pekisi masangate oui et ça la bateau on nzamba tsaka l'écart ndeti ba biso boto koki ata mukolo moko to koki jamais kota masanga la nzoto parce que nzoto eza préservé pour na Christ yo lokola oza n'importe qui mela na masanga parce que tango meli masanga Saint-Esprit Saint-Esprit na alcool ba yoka na raté Saint-Esprit dans l'école va sanga la raté jusqu'au zo mela masanga pour ça na ngoni et lelo ba créé to kimi makasi moi la nzamba bingala mela nga bon forte et surtout ba sala nzambe non mais la bon forte non mais la castel te non mais la sopeni na te ni la pété sur ni na te mais la bois kamalanga la vin et alcool les la vin ko leka kutu ba bon fort ba masanga au moins la yo ka se quoi matin cher azo toka auction mais auction te et ça quiti vin on les autres ça les autres transformer et longinae auction yakaba baba non et ça vin de commissaire biloba loba yango bala na nzambe mutu nyoso simba mitu na bino te mitu eza sacré tango zo simba mutu azo toni na kata mutu wana yango to somona ki ndumbe zo multiplier pourquoi zo bazo zongo ba pasteur ezo uta kuna mutu aza biver aza quiter siko ko toni na kata mutu eza sacré maman yebaka mutu nyo ko pese mutu apozo ba mena o apozo men nanyo pesa mutu ko pesa ka n'importe qui mutu na yo te mutu eza sacré aime ça ko yiba o étoile quand do pese mutu wana ayibi yo ba succès na ayibi étoile na komi ko utiliser ko komi ko saela ngo ndima pourquoi to ndima pasi te ba jeune fille to ko souffrir te pona nini on to ni ka bote trouble na mabala batu pourquoi oyebi tende muninga bandena mobali na ye oyebi te be fort nini muninga salaki muninga lokoti mobali dans le néant yo lobi te ngala lika muto azo ngala yo ebi po ngala bo be fort ni mosi na sali
Moi ça c'est effort ma casse pour mobala comme na niveau comme wana yo sikotango zo diembela moi swana zo lela mama sakana na mutu nyonso mais ko sakana mutu abuka mabolongo ti ko sakana mosto azoka te ko bondela nzambe te ozo luka guerre moko okosisa ngoti après yo na sœur en Christ na mibali 5 6 alors yo pe l'église ozo sambela mama prière ne suka ka l'église wana ke bisika te prière esuka ka l'église nzamba soka lo sambo na ote yo to sala ka lelo so bosa na lobby o to sala lelo ba no ba ofutango yongo so mono okobi na niveau moko boye obitenga la sambela nzambe o sambela penza makambo esani ekende te yo trouble chaki na mabala batu trouble chaki na mabala batu osisa kyango o seme trouble mobala bato kangi en otage mobala bato kanga ki en otage oyebi après okoma otungisa pasteur église oyo makambo malamu eza te église oyo nzamba za te église abatu te yonde conduite eza malamu te église epambola mutu te église epambola mutu te nzambe nde mutu apambola mutu à travers pe ya pasteur kotambola no ata mille église te non etamboyi na nzambe relation nini ozala ngo na nzambe wana relation ndenge nini na nzambe relation nini ozala ngo tika ko ba église na otambola wana eza pe na bato okunda ba na condition ka lolenge pe ozali eza na bato pe bazangi mabala ka ndenge ozali mibala eza pe na bato biso bazaka la condition ozala ngo baza na église wana soki na église wana bato nyonso baza bien pourquoi basala ba publicité fait batika nzambe de mutapambola yo tala conduite na yo pe nzamba salaka na temps na ye nzamba sala na retard te nzamba salaka pe te pas précipité non asalaka na temps favorable na temps oya lingeli pe na temps oya sepeli âge eza rien à voir na pensant nzambe na combien na 35 ans na combien na 40 ans ngaye na kobala mukolo nini pona bota na tani non soki nzambe banda kotala âge mais Sarah koka ko botati Sarah koka ko botati maloba ba docteur eza nzambe te docteur asa mutu lokola yo docteur asa mutu lokola yo maloba na bango eza nzambe te eza musomo wa biso moi ça na 35 asa vierge te monde ozaboye il faut sangana na nzoto na mobali parce que za biloko ko boto na kati nani alobi biloko nini koboto na kata nzoto lokoza vierge na 35 ans ba biloko koboto na nzoto lokuta yo zobika na publicité ozobima na mibali ozosaba n'importe quoi ngani na zabo na sambelaka non banana kolonga publicité tika bopite tika bondumba parce que bible zo ba rapport sexuel avant de mariage eza mabeza lisumu osangisa nzoto na bandoki osangisi nzoto na ba magicien osangisi nzoto na ba n'importe qui siko ozoluka na ozokanga na ndoki banda kotala mibali nini obima na bango combien de mibali bakusha na yo combien soki okonte baleketa 35 siko banda ko calculer est-ce que les choses sont de différence makambe esimba te tala muninga bobanda leba a combien de niveau ni ozokanga bandoki wapi non il y a un temps pour toutes choses basala nzambe oto ebi bango nyos baleka tala Moïse pense à la Moïse aleka les loko moko boy abandonnaka habité o eza ngate o eza makamna ngate fona tika a rejoindre qui peuple na ye Joseph faut comme le niveau na leka makambo belé et que soka makambo okutana ngo bandoki non eza na batamu su nzamba permetaka muto yo aleka na ta o parce que c'est crone o nzamba zokotisa ye po lobi asakana lipamboli te mais lelo tozomona makambo susu elenge sepela na bolenge na yo olongoli déjà 7 zemi ala nzamba ya peso libala malamu ozobota te onyokoli ba pasteur na concevoir te mais banda kota le passé na yo baza mikombo olongola rango parce que mutu no soneta mataya nzamba yabi ke mutu akobota bana 5 mutu akobota bana 4 mutu akobota bana 3 yo siko nzamba tsa obota bana 3 na nyoso déjà longoli ona pasa na libumu olingo longola pourquoi mobala senini akimi yo lobi libala malamu ekoya tangu bana bakoya te nani obima ndoki
Oh tata moi ça soit qui puta te nde azo bloquer ngai mais telle fille ozo sala telle fille ozo sala na mundo kopengani na zabo eko na robala na mobala pasité na fona bala mobala mbongo oui e ma beti ape lisumu te obala mobala mbongo mais libala na mobala mbongo il y a des choses différentes okobala na mobala mbongo okotina ndako après 2 mois mbongo silisko sali mibali toyebaka basi tozokende kobala eza na basi mosusu azolandoka mpo oza na mbongo soki lelo mbongo wana eza te bolingo mpe eza nango te eloko nyonso oyo basombaka na mbongo eza malonga te mutu nyonso aza mpe capable kosomba yango par exemple neti telefone asombi na mbongo nabeta tolo te mpo mutu mosusu oya mpe kosomba mpe telefone kolekanga mais eloko oyo bazwa yango gratuitement yaya eza na basi misusu ko balinga mibali mpo na mbongo te balinga mobali mpo na kati ya motema balinga mobali mpo na vie basi wana barare ozwa bango air nyonso te basi wana baza très cher ntango ozwi mwasi oyo alandi oyo mpo na intere te batela ye otika ozwa mwasa modele wana te merci beaucoup en tout cas tosabone to aimer to partager naza sir maloba on on lobe ko choquer misuba ofinganga misuba oinanga gloire au Seigneur nga na passer juste un message oinanga ofinganga ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème, on est talingate. En tout cas, bambote nanga na ba o nyos bolandanga bozwara te kolandanga bambote na bino yango wana ba pasteur nanga bambote na bino yango wana bana femme sage na pesi bino bambote ba partenaire nanga o bazwara te ko soutenir nga mama Laure Matondo na pesi mbote mama Anitezienne bambote no yango wana pasteur Gaspard Bwanda caméra woman nanga madera mukunda muswamba bambote no yango wana famille nanga mobimba bandeko nanga Rosie Muchop officiel moi si a Christie Sebe bambote no yango wana maman chérie la femme de son mari bambote no yango wana en tout cas ba commentaire na bino ba j'aime na bino et sanga bien makas à la prochaine émission bye bye.